Mbote. Mbote mo. Nazoluka Paul. Paul. Nazoluka Paul mwana. Paul ovanda ka. Oui, Paul. Mama ngai na ka bongisa courant, mais sika la bangoza awa. Et pas bango. Ah oui. Ah Paul. Mama ngai kina nga sisi dem sana nga sana. Siko zonda kananga avanda ka. Paul angaza. Paul. 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 Nani? Nazoluka Paul. Yambo to kota o tokaki? Ah bon? Ko siku yesika mama na yote tata yote. Ah ko ti otuna kina kina kota na no awa na toki. Ngana musenzi lokola yote. Poso ki porte za kana ngana toki. Atape na iko kota na ndako na ko kota pe na ningi po mbongo na nga. Nde yango nde futela kati. Na mokanda nini? Na mokanda nini? Mama. Na mokanda nini? Oya ko mela senga ite. Na ye na ko sala ona lingi. Ngai na yake pa na yo bengana na mbula. Na yi wapi? Yo bengana na mbula. Kutana mama. Saya lukauti. Mais asa kuna dia kutana. Ah, pamoja ni. Kwa toye aenda kage la hapo. Dada kutana mama. Wapi pa? Nini zamba? Ezanda ko ngamna usango. Ngane mna. Mwana wa golu. Mwana wa osangelo. Nakusima na tuzo, nakusima mama. Mama, eloko simba nga. Simba nga. Na eko luka. Nazo yeba yo. Na eko luka Paul. Mama ya. Na yebi moi je le connais azaka kaboye. Papa, oyebi ndenge zawane. Nini? Soko melaka bank. Ngana melaka ngo. Na koti sakango na madusu nyonso ya nzoto. Na koti si yango. Ozoyoka. Basi balongo yango kombo wana, elongo na kombo ya bank. Balongo na kombo ya bank. Na bank batikira basu. Naza asie kombata. Ibise komba. Ngolo kwa nazaki asie kombata. Yango moninga naza ko benga na ndenge ya kabasie kombata, asie boxer bangi. Soki o melaka gada guga na yo kotisaka na se ngai na ko kotisa musabi. Ngala okokotisa musabi. Mama ngai. Mama oyo. Afini mama ngai. Tika. Kai na ku. Tika bio. Kai na ku fina ngai. Mama ngai. Mwana bina besi mwana sida. Na kopoma. Basimba kabilo ko wana. Basimba kana ma protote. Na ma protote mama. Na ma protote. Mama yo kanda na ngomu. Mama. Mama. Oringolo ngona kimobali na ye. Nali yango. Nali yango na Paul. Wa pesi mwana nga sida. Sida. Paul azaki na sida. Te mama. Akipesa mwana nga sida. Kono baba kama nenge wana te Paul wa. Na pali biso kutana na poli. Paul wa. Na kutana na poli bana na sasa bokutana bakata abi ya bokutana. Paul apesi sida. Nde yete tika ye nano tika. Tika ya zo Nini mama? Asufri. Obebi si ye mabo. Bonga munana. Tika ye mabo na ye ya ko. Nini? Yaka. Nini? Paul asali nini? Ngani? Bongo ye Paul. Aye. Mama nanga.
Oh Masia, la Bible dit la pouvoir est dans la langue. La pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. J'aimerais qu'on soit debout. Chacun de nous doit se préparer. Combat. Il s'agit de la vie ou de la mort. Quand on parle de diable, il faut la debout. Comme un soldat va dans la guerre, Aza bien armé. Chacun de nous peut savoir attitude à prière. Parce que tu es Tumba. C'est ça que nous allons maintenant aller. Pour déraciner ma force puissance sur la ténèbre. Pour déraciner un anda oyo. Na mabota na biso na vie na biso to sambeli. Ikablo soto. Tu n'as pas de place dans ce corps. Maintenant je dis, libère! Libère! Ni un fiston pour tes Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu. Merci, merci Seigneur, merci parce que tu me parles, merci parce que je le vois très clair. Oh Jésus, J-O-L-I-E, J-O-L-I-E, je vois un nom, tu me parles d'un nom Jésus, Jesus, merci parce que tu n'es pas un homme pour me mentir, je vois un nom de joli. Oh Jésus, oh joli, tu me parles de joli. Papa, qui est joli? Dieu me montre le nom de Jolie. Je le vois très clair, Jolie. Hein? Monsieur Guy, lève-toi. 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 Papa, il y a une jolie boîte. Connaissez-vous une fille qui s'appelle Jolie? Jolie? Jolie. Je peux la voir. Dieu me montre son visage, elle est de teint clair. Jolie. Jolie. Teint clair.
clair. clair. Joli. Wana mona ya maman Tobi le thé. Moi la maman Tobi là papa. Tu vois je sais pas que ça. Na tout na pona maman Tobi là aboti junior la docteur akokubota bona muso ya mosi wana comment est joli thé. Pasteur au solo là bi. Vous savez quelque chose? C'est joli. Pasteur, je ne sais pas comment je me retrouve comme ça. Je ne connais aucun nom de Jolie. Yes. Je ne connais rien. Yes, Jesus. Monsieur Guy, Dieu me rappelle encore. Il me parle de Jolie. 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 Je peux la voir. Elle est de teint clair. Jolie. Jolie. Pasteur, pasteur. Je me rappelle de nom de Jolie, pasteur. Voyez bien Jolie à moi. Mais qui était? C'est une ancienne histoire, pasteur. C'est une ancienne histoire. Savez-vous que tout ce que vous vivez dans votre famille, elle est à la base Jolie. Et poney. Nous sommes vivre. Kolo. Nous sommes moins d'autres dans la base de mon Jolie. Mais pasteur. Papa, Jolie à mon âge. Bible est Jolie à mon âge. Non! Pasteur! Et Dieu me dit que vous avez des choses que vous devez me dire. Pasteur! Vous devez confesser, monsieur. Oh mon Dieu! Pasteur, je ne connais ni le sang ni la chair, pasteur. Jolie, c'est... Jolie, la fille. Tu as gagné Kala. Azali nani papa ti uti absolu par les wana montsana derrière. Jolie. Pasteur. Je connais bien Jolie, pasteur. Pasteur, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Ce que ça fait ma passe mieux sur la moni na vie nana. Ça pour la Jolie. Pasteur, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Pasteur. Jolie. Jolie, Aza. Avant la balle, maman Bianca. Je vivais avec Jolie. Une fille qui s'est investie en moi. Jolie a payé les études pour moi. Attends, faut t'arrêter au bébé, faut t'apprendre. Jolie, bengana quand même lié, moi qui sera moi parce que mon qui est venu, ça a gagné à Tchaka na moto na ngai. Le temps de coudana qui pour nous yeb ça ranga. Oh quand même. Aïe, ça va poser là. Et Jolie, tu peux faire des physiques. Non, la tourne yo, je vais qu'il la tourne. Jolie. Elle a perdu 30 naïmons à cause de moi. Parce que je l'avais obligée à avorter. Elle a avorté, les amis les morceaux. Les amis baleines et balokola qui est trop. Mon corps. À cause de ça, tout. Mais Azaki déterminé que Aolong l'a sous-évité. Pasteur, j'ai forcé cette fille. Et a avorté à Boy. Alors, Natika qui est, Sondela qui est, j'ai lu, Nakima qui est. Jusqu'aujourd'hui. Tu es à la base de tout ce qui nous est arrivé. Tu le savais. Ce qui était à Botato, à Botato, naïvité. Parce que bon, on ne sait pas joli. Il y a un Bianca. Tu es méchant. Ne cite pas mon nom. Tu es si méchant, Guy. Pendant que je vivais le malheur, j'ai perdu mes enfants. Que tu étais à la base de toutes choses. Comment ça? Je vois Jolie en larmes. Je vois Jolie dire de mauvaises paroles sur vous. Elle a maudit. Elle a maudit. Elle a maudit votre vie. Pasteur. Délivrez-moi, pasteur, délivrez-moi. Délivrez-moi de la main de Jolie. Délivrez-moi de la main de Jolie. Jolie m'a tué. Comment Nicole, c'est elle Jolie. Elle qui prend la mission, mon corps. Nicole? Peut-être aussi ici mission Ali moi Kenda. Nicole? C'est Nicole. Nicole? C'est elle Jolie. Comment ça? Qui c'est que yo yabaki? Corona bibi. Fanda papa. Oyebi. Après pasteur, n'engara ko ça la délivrance en toute peine. Papa. La suyo mino moko.
À tout tini, à tout vini, la gueule pour la tête. Moi, parce que. Je ne reconnais pas Jolie. Je ne reconnais pas Jolie. Je n'ai pas français au coin de Je fais une chose. Voilà. Todo yo konza. Je pense que vous n'allez pas confesser. Sécheresse qu'on veut vivre dans mon mariage. Niwa ya bana na yo. Pire encore. Là, on va pas Petit. Oh. Petit. Deno, bunga na katu na rukina. Obala. Non, j'étais un peu en déplacement, j'étais au Canada. J'étais au Canada. Au Canada. Ah, mais je suis déjà de retour depuis 4 jours. Sinon, mon vieux, ça va? Oui, ça va. Tu ne changes pas. Pour le Canada, ça se sentait bien. Non, le Canada. Canada, non, c'est ce pays. Hein? Ah, Canada, c'est un pays. Nous sommes à Bimoutou. À Canada. Non. Sinon, ça va. Tu ne changes pas. Non, on a changé. Vraiment. On a changé quand même. Non. Donc, Canada, c'est un poto. Si. J'étais allée étudier, je suis rentrée parce que papa était malade, donc je suis déjà de retour. Ça fait longtemps. Non, oui, je fais presque 2 ans. Ouais. Donc, combien de temps? 2 ans, non, si, 2 ans. 2 ans? Oui, je fais 2 ans. Nasali 2 ans, je voulais dire que Nasali 2 ans depuis Nakendaki, mais depuis que je suis là, ça fait au moins 4 ans. Il y a Viviane qui est ce qu'on a eu qui clair. C'est pas comme ça. Si, il y a des Congolais, il y a tout le monde là-bas, Matos Bazali. Ben oui. Ah, mon vieux. Sinon, bon quartier, depuis que je n'ai pas la dignité. Quartier, je suis un quartier. Je congé. Oh, quand tu as un congé, il y a un congé. Quartier. Là, vous avez écouté un caca. Et puis, chanson qui est. Et puis, tu as un immeuble au titre. Immeuble au nom. Si, ma voisin, on a. Et puis, ça, ça nous a terre banda pour nous qui est comme un immeuble. Mon côté, bon, j'ai vu ça. Et ne papa, quelque chose de comme vraiment, sinon. Bonnie, comment? Paul, Mona. Non, pas na moni bangote depuis que je suis là. Paul, na Mona. Paul Balenza. Non, on doit poster là. Abima qui était. Azwa qui était. Quand tu vas tirer du son sur notre maman. Paul Balenza. Moi la maman est là. Ah, Andoyo. Ah, moi la maman est là. Sinon tu Azana. Ah, V. Problème les amis. Il y a tout une Paul. Il faut ça la kuna pas papa ou non, noche maman la leswana. Babima déjà kuna. Babima ba maltete ba maman pela ma be. Do yibu to asala ba ba na maman na do babima. Ah, il a un problème, maman. Non, pourquoi il y a un problème? Il y a un problème. Oui, problème est allé, maman. Paul n'est pas allé dans le sol de Téléni. Paul est à l'hôpital. Ah, quand l'hôpital n'a pas déjà malade, il y a malaria, typhoïde. Non, maman. Paul est maman malade. Ah, Jésus. Bon, tu vas expliquer. Mon Dieu, va dans la porte. Tu vas dire ça. Et ça la rende. So côté hôpital, bo umeli, mbo wa kufuta za tani. Baka mon amour.
tala mutu nzamba sala mona bakangi en tout cas hôpital ya vous kanga bena mutu l'hôpital no bakanga mutu oui c'est que Paul azana mbongo ya soin bakanga l'hôpital Paul azana mbongo ya traitement te Paul bakanga ipo na mbongo nazo souffrir pe quand tu as dit pour le piranza so ali koketi na tous les appoints papa bobi hôpital moi ça puis je vais aller non so que quand mushi obimi boye quand quoi la mushi a venu Kitega hôpital mo bezana oui je vois hôpital mo bezana oh oui on bosse na penda Kinshasa merci beaucoup azapena malade pe na zo bima no lukate biso pa moyen te mais ngamba datu mutu na éviter vous me l'attends moi merci en tout cas merci maman excusez ya kana yo yango ina ngazela oh ya merci merci Maëlbi merci c'est ça ah mais si mise on met dans la explique je te connais yango apeti tolanda ye totuna apeti 20 yango nadeplace pete ngai na telemi ao na chabu okokanga na bala mobuko okanga ole yongo balipezela sibana Dianja. Na bien. Njana ngango ke sali yo mi komi bale kumole ya sola papa. Tikana no kosako le la bwe. Ko izo zo ko disenga esprit de mort na ndako. Nende ko ngai. Yo wuti manaka ukuta ibiso na makamba kulela te. Ave mongo. Ya nanga ya buti yo bebo. Dianja pado ya eloko nini ko bokula. Somya ba mongo ile mungu. Ya. On te fait les frère de Julie comme maman. Itamoyani. Usa sida. Paul asa sida. Batuti Mama ya mama. Tika na kosange bote. Ça c'est l'espoir de ma vie. Na ba katengai na kokufa lelo ba kokunanga na tele. Ngalo koni yo so kinaji na kona ngai. Pola kuvite. Bakati esika bakata ka yeli boso. Oh mama, bakata. Bongo potango bakokata yeli para buni pota bakata ka para boko jambe na kai. Ela ko nini asali bang. Bakati ekuna te. Akutana bakulunya. Bakati ekuna te. Bongo ela ko nini ozolela. Polo na yo ko tika biso ke kumbele te. Na ela ko. Polo na ko muna pala tika biso. Polo biso mikolo na yeto tika yake ni. Polo na vanda kinangai. Na ite makambulika ke mama ko tomboka na kefa na bango. Pena ke ko jwa confirmation solo na monoka mwasi na yemo ko ke Polo azana sida. Polo za jwa maladi moza pesa ki bana mwasi bana zaidi. Polo azana sida na kan. Polo ko za sida na nani Polo ko za sida na nani. Polo ko za sida na nani. Polo ko za sida na nani. Ebete. Mwasi na sida. Ya solo Polo moza katimide. Iboso abasi to kakena kawawa. Musali monene ni boso abasi. Polo za musali Polo zo ya ta monene te. Polo zo konda to kabumbi sate na ina sima ya basi. Polo za na sita. Yango wana mama wana linga kata yo mabongo yango mama wana ndenga kali yo mabongo mpona ezaya solo za na sita. Abina ngai babimaki na bemba ni seto pam. Ebele ngai Polo zo konda na zo ibate Polo. Utikali kingo ya pamba na mandefu kata mandefu Polo alingite. Polo na moni. Ko sanga ibuite. Ngai baba ndena kupana sita. Yo utikala Polo. Polo ultima Polo te. Polo utipaka juma tena leka kuna te. Polo utimika te imika te. Polo baka mibali ya bamongo komana mibali ya mongo toto miteto kamisa leli. Après 10 ans. Les traitements que j'ai reçus, ouais. Ça va. Mais moi, je me suis plaint. Pourquoi ta maman t'avait appelé? Parce que... Mais papa, attends. Non. Je n'arrivais plus à parler avec vous. Si je demande maman, oui, papa, elle a fait... Moi, d'abord, j'étais énervée quand elle m'a informé que
Tu étais malade, ça fait 6 mois, parce qu'elle ne voulait pas me parler de toi. Et j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord, oui. C'était juste que j'avais fait une crise au bureau. C'était quoi? Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Tu pensais à moi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est faire 2 ans sans voir sa fille. Ah, c'était ta volonté, hein? Et maintenant tu es content, elle est là. Ah, je suis rentrée, là. Je suis content, mon amour. Je ne veux plus retourner, hein. Pourquoi? Non. Tu veux plus retourner? Oui. Pourquoi? Si je rentre quand tu tombes malade, je reviens encore. Non, ça c'était... Qui t'a dit ça, Ozana est bien? Ah, mais c'est ça, Ozana bien. Mais tu sais, maman Gisèle Monganga, elle est formidable, t'as dit. Ah non, non, j'ai été comme ça. Elle était bien avec toi. Oui, très bien. Avec son fils Public Monganga, non, son mari aussi est d'Oponze. Dites à papa, Balinga était naïabi, non, reste avec nous. Eh, bon, je sais qu'elle se fait ça pour ça. Ils sont venus m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Bazon les là, surtout maman Gisèle. Et celle qui a bien ma casse. Quand je te parlais de Gisèle Monganga. Mais c'était pas Mais facile. chérie, il faut que tu aies là-bas au pays. Oui, c'est là-bas, bien là. C'est qui? Qui est là? Entrez. Maman, ils ont gâté. Yo, il y a ma calèbre dans ce. C'est quoi le problème? Ils ont gâté, maman. Demoiselle et garçon, papa Iboutou. Papa Iboutou, c'est qui? Lobana est à côté, papa Japon. Chérie, c'est qui? Merci, papa. Il est là, tu veux le voir, non? Ok. Tu disais? Non, je disais que je me sens bien. Si cela ne dépend que de moi. Tu peux me porter aussi. J'ai grandi. Ta maman boule. Hey, c'est la mobile ma tu as gardé la même taille. Je te dis, j'étais surveillée chez maman. Je disais, si je veux manger à 19, non, on ne mange pas les soirs. J'ai diminué un peu. Sans compter les foufous là. Papa est là, la maison est là. La femme, papa. Mota boni. Bonjour, bonjour. C'est lui? Non, il y a un peu de pâte, tu vois. Je connais. Papa, Pandoa. Tu peux vendre les lignes. Yo vendre les lignes. Ngai na vanda teka kayemo ko muta vanda. O so vanda. Merci maman. O lingo innové ou quoi? Non maman. Ah, il change pas. Papa japonais. Boni bana. Mwana sai maramu kaka huyo ya suko yo tukubota mao. Kwaje na inani ndi makuru sai kusala ye pasi. Iza sanga. So moni bango iza sanga yo zo tambula mabe. Futa na lobe ajo yo zo na ngokena kana kulina basi na ngai na kuzwa sanga wa. Asi mwana za kubela makuru pasi. Ah busana mutema gaba garde yo tisiko na itawa na ya mwana. Bagarde yo ndako mususu bakaba timbongo bapesho po keye. Papa japonais. Patron. Yo ozana mona une année. Na zaina mona azaina na ina. Yawo ifolo comme na bana boni. Te patron bazé kaka 8. Donc table rochero. Papa japonais. Pardon. Kibutu tika biloba loba maman zaliawa, l'enfant zaliawa, tika biloba. Merci patron. Il a 8 enfants? Oui. Donc moi lingo kende ndako yebisinga na pesa mbongo kuna wana. Merci papa. Voilà. On souka pe na wana na mwana wana ko bâtir non, faut pas dire ça. Est-ce que vous souka maman? C'est beaucoup. Oui, tika biloba loba. Mutamuntu. Papa. Ah. Ndamu tunayaki kuluka yo papa. Tu le connais? Makambo ya yende makambo ya mwana yo musande ipesi biso mwana nini. Pona sangama ngamu tunayaki kuluka yo zaki na pusa tout sur là. Nasenga pardon. Nasenga pardon papa. Pardon pour nani? Nasenga pardon. Les petits bonbons de la sagesse commis. Pardonner 77 fois 7. Papa na kati. Papa boli mbisanga yi pardon. Oui. S'il te plaît, présenter ta Azana. Il est juste dans les quartiers, tu connais la parcelle du coin là. Juste la parcelle juste au coin du coin là. Non. C'est là, il habite déjà chez lui. Si, c'est là. Oui, c'est là où il est. C'est lui le propriétaire. N'importe quoi. Non. Pardon. Non, papa, la monnaie, c'est quoi? Si la yako luka bino. Mais, on y a voulu kangai. So, maman m'a camouflé sur le billet qui est ouana, maman. La yé a senga pardon. Nzambe limbisanga. Nenga la yaki kuna. Nego yaki kuna. Yako senga pardon. Na bon parce que na kusira ki na lupima kambo ya lokuta ibeli. Naza moto mama. Naza moto.
nalobi mwana yo nini ya lokuta oyo nalobaki na mama makambo lokuta tina nalobi na ye mpe makambo mosusu ke mwana na ye ya mwasi akumaki mwasi ya gaso wana oyo afanaka na lupango na iza lokuta mwana ya mama epela iza lokuta me mbongo nde apesaka mbongo asungaka bango mpona loyer ya ndako makambo nyonso sikoyo loyer yango kolo lupango ngo nani ngai ndeko lupango papa donc mbongo oyo bango bazwaki bafutaki epa na yo epa na ngai wana nde ezalaki apesaka mbongo mwana bato nzambe asungaka ya vema apelanga mbongo me olobaki balinganaki kutu ndenge eza boye nakosaki makambo ibelibele epa ya mama sikoyo nyonso wana plani papa na age na yo mama ngai te ngala wana mama ngai paka juma wana ngai na so locataire te paka juma onde nani mama ipela asa mutu te mama maintenant la vie de garçon est épuisée et voilà au baby ça bien moi la mobile ya bateau pour la monter mama baby toi excusez-moi de vous tutoyer parce que tutoyez-moi allez-y papa yo comme tutoyez maman t'es comme bien tutoyez le bilanga tutoyez maman. Papa, moi je ne suis jamais sortie avec Paul, l'enfant de maman et Pela. C'est un garçon aida kinga mingi na ba étude nanga. Ce qui lelo je suis forte en mathématiques, c'est grâce à Paul. Il m'a assisté na niveau moko que peut-être ceux qui n'a luka qui n'a soit professeur et qui écouter nga il m'a professeur ça donne à mutulozo l'accès comme un autre non mais il y a qui après tellement dans qui n'a pas de difficulté belé mutala qui ça qui nga les garçons ils a Christelle ma vinga moi c'est Irbe ma vinga abi elle doit se déranger pas mba Paul garçon là génial à l'université azo aider bato belé papa ceux qui tina zwaki ozongi senga carte c'est grâce à lui. Est-ce que tu as papa oh il y a baby si via moi mon bal là-bas tous les avec le garçon non jamais je n'ai jamais sorti avec lui dadi juste à banda qui koyedi nga dadi tu crois que venanga mwana na yo na banda yo ka conseil noté mais moi c'est papa ici c'est lui qui m'a dit que toi tu sortais avec il a menti il a dit bêtises il a dit bêtises papa so tombo na mutema ko ka komba sida et puis mutonga zena mwana nga ozo service c'est vrai que bimana été maman te abimaka na ye ngala yebi mokolo moko na vana ngala liboso lupango wana babimi bango mibali nzela moko lelo ngala ye kosenga pardon fa loba vérité babimaki na ye babimaki ndenge nini ngala vana liboso ya ndako ye kama te ye babimi na ye nzela moko nde yango ozo bakobima minga na mona ngo mama kubuwanga na te papa loba maman le garçon wana aza atteint du sida maladie azobela quand il m'a appris ça maman j'ai pleuré peut-être ce qui ngana zalaka na Kinshasa na baneka ko continuer ko aider bango anga ki ko se retrouver na moi wana te dadi là moi voilà ça sida oh mon dieu mon diable oh mon diable si le garçon est atteint du sida c'est qu'il était moins sérieux. Non. Il était un vagabond sexuel. Non. Et comment Kokozana Moutonde moi non, maman. Azala qui tu sais les garçons, et bambo ma bande ko aider biso dans casa bande za combien? Azora 2000 francs. Azora 3000 francs. Oh là là, pauvre pécheur. Pour à vivre dans maman na ye. Nga na zaki lo ka na bango. Maman na ye mo yebi maman. Papa yo ko senga bolimbisi. Ah? Yo ko senga bolimbisi. C'est quoi ça? Ndako na ngizanda ko finga te. Te maman na ye na lupango kuna mwa isa yo fa na ye te tozolobela maman na ye te tolobela Paul hein c'est Paul il s'appelle Paul akutana kina mwana mwasi moko kandenga bandene ye kwa kuluka vie na ye mwana mwasi wana nzoka zaki na une prostituée tellement que ya linga ki fiango mingi il a accepté comme ça moi mwasi nzoka ndakendaka ba vie na ye wana soka seki ndumba na ye na mbongo nde ba survivre donc c'est la prostituée qui subvenait aux besoins à Paul na maman na ye ndi Paul azui malade na nzela mwasi wana ça c'est la pauvreté donc il passe comme on a Paul l'état wana papa pauvreté papa yo eba kité que Paul aza atteint na sida non ngana yeba ki lokuté siko ndenge na yoki na kamwe kutu so lokele kuyebisa même na moni na lupango nanga ba locataire misusu bazali alors funa yebisa bango ke bino buyeba te Paul wana de Paul kama ta sida
est-ce qu'il y a pas abimana nani lupango ipanga na lingi munute awa matanga lubi matanga na lingi te lupango na ngai ya kolela batute. Merci papa na bolimbisi na yo. Donc là na kolubila ko de na quartier avenue koto na kuyibisa batuke. Attention. Papa Ibutu. Au revoir. Merci papa. Bolimbisi ngai quand même. Tolimbisi yo. Comme ça bandela masuma sika. Merci. Mais les conséquences corrigent mieux que les conseils. Merci. Aux autres participés n'a pas si à vie à garçon Anna. Ngai. Oui. Tu sais les bien mais la libino dirait zama yele ke. Yondo zama yele mukie. Français on gagne le bina wa bino dirait décalage ça. Français ça bien mais pas respect ça. Mais vous savez pardon mais la moyen dirait respect ça. Même pour vous ça bilaka. Maman ngana ça. Papa ko ke bimanda na ça bilaka. Les petits bonbons de la sagesse commis respecter les biens d'autrui. Yo respecter, on respecter. Respecter les biens d'autrui. Papa moninga tsuga côté façon que le et puis pourquoi vous le français la complexité. C'est la complexité. C'est la complexité. Carrément. Total bref. Chérie, papa là ce qui n'a bimi c'est. Non. Et puis la quartier ma kamalobo il voulait bien voir un sida na ke kuluba usiko ina be la muna kamata sombe mégaphone le be moi wan asana sida et pourtant moi wan asana sida beaucoup c'est moi wan makap vous avez sonia papa na là c'est pas vous allez vous bien faire Vérani là mais la ta mesure le whisky ça il est mais c'est quoi ça papa non c'est ça papa bima ta bima ndakanga esani mbanda kaza mninga yo yonde songiso papa mabe yonde songiso na âge na yo osali songiso kende présence na biso awa comme vous savez mon frère azwi mokano ya réconcilier na passé na ye reconnaître mabe na ye présence na biso eza parce que esengeli biso tomona maman Jolie. Quoi? Oui, à pour la maman Jolie. Quand on a quantité de yo, il y a batu awa, problème important. Papa, oui, mais comment on tangelinga la minute? Comment on te tanga la minute? Oui, biso azanan. Ce qui passe à wapi, ce qui pas kenda wapi. On ne pas sur la moté, moi c'est kauka lango. Hein? Kaka bonini? Pourquoi tu n'as rien? Moi la maman la la raton midi pourquoi? Hein? Les kamuni na ngona bino na ye. Papa les kamuni sina lela ye. Sina lela ye akenda. Osala nga boite webisanga fani botu na bango so balingini baloba la malembe na livi. Kombo bino botanga akufa kala. Dato kundaye azasuna po moite soki ezaki azaki na nyongo na bino c'est pas un problème. Si biso nyongo c'est ya combien comme ça biso nde to futa. Nyongo pa nini fani mama mutasa kufa kala bane leka to bosa la lisolo zonga lelo bane bonyo ye leka kufa. Oh. Papa ni kamuni ko sanga boite. Papa ni kamuni nyongo. Nga pe non comprendre. Mutaimba la mobo bandi o fani là ba bloc moi faut boyeba azana ni c'est ti. Yo kanobo yo kaena nuko papa. Je suis le berger Njao. Papa Njao. Donc c'est le frère Guy. Oui. On a un problème mon co c'est Guy. Il faut confesser par la maman. Faut confesser. Kala wana mutakufa yo confesser c'est nous confesser lelo. C'est un problème nini oh il faut confesser. Na kokufate. Okufa pété le bana. Parce que kokufate. Confesser papa. Maman. Oui papa loba. Maman. Oui ngaya na bana liboso. Ngai naza. Ngai nde mobali oyo. Asundura ka Jolie. Na zemi. Quoi? Ndenge bozomona nga boye naza suna eloko te na perda bana na ngai na perda mosala na ngai nzokani eza mpona mabe nga nasala Jolie c'est de la bouche
ya mosala nzambe nde vérité nyonso ebimi mama osundola mutu kala mutu akufa kala lelo nde ozobima joli ayelanga na joli yango fala atela to ata na nzoto akango mpenza na kamo nde nini ozakana Calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. Respectez l'image de Konabino. Oui, mais pas ce beau petit. Respectez l'image de Konabino. S'il te plaît. Il faut yeba. Problème de Konabino, ça souffre à l'autre, yeba, source. Le pardon est une puissance qui libère. Oui, bien, maman, on est là pour arranger, s'il vous plaît. C'est fini. Viens, s'il te plaît. Viens. C'est dit là. Je l'ai encore dans mon thé. Oh là là. Laisse ça, s'il te plaît. Abîme. Que mon Dieu t'aide. C'est calmé, papa. C'est calmé, papa. En fait, le problème est que moi et Bissibilo, à Salim m'a béni par maman jolie. Avant ma Kazemi, maman jolie a souffert. Après de même. Koloba te vanda kimia papa. Vanda ke tozo kane musala. Avanda ka kimia pona ko chubembeli. Yemba misa abimane karate ya. Le plus important est à reconnaître ma bénaye. Donc il y a un biso awa. Mais ce qui est étrange dans ma camo nyonso, la sœur jolie au toujours de azonga nanda kunae. Jolie elle qui nanga kufaso nanda kulemno na ndeni. Place basali ma base on so ndemu kufa kala papa zo ndeni papa. Aya qui n'espère pas venger nyonso papa qui a salaki. Pardon. Ne ba forme mususu aki na ba forme mususu ay nanda kunanga na kaisi mwana musala. Nzoka zaki mwana musala pe. Jolie est venue avec une mission à reterrasser ngai. Na perdre misala na ngai nyonso, na perdre nyonso. C'est le pasteur qui voit tout ça dans la vision d'ailleurs. La fille est venue dans mon appel de Nyonso et puis à l'imo à mon nation. Fala memayo. Fala kende na yo penda mwana mama na ngapa ro kende na te ya mamisa fala kende yo yependa soki za kapapa ya mamisa fala kende na ye fala kende na openda tikeli onini ozomisa mabe na mabete ngalo libiso te mais nazo comporte bi na ngazonga autozo na tani nyango na nini na moma nini ojo la autozonga maman appelle. Si aya khala ndako ngai natia ndenge azolima zo ya suste esali banete mais dernièrement après avoir comment la suste ayela mwasi na ngai et pas yo moni joli boy la bonne wana oyo lelo toyebi ki ende joli la bonne joli aye na ndenga muta musala aya ka venger pa na bini pa na yo a détruire ngai kasi mabeni na sali yo ko détruire ngai nga blues esila ngai mwasi na nga zonga pa bango ayeli mwasi na ngai te pa na bango esika yebaki kasi yo mapema be o salaka tozo wana na normal yo mapema be o yo salaka ye yo kala wana
boma bana na ye lelo Jolie akutala mabele mpona yo soki eza vengeance eza nzambe nga mpo na nga eza Jolie te eza vengeance ya nzambe yango nde eza Jolie te eza nzambe ntongo omoni mystique ye nde yo ekosenga pardon nga na olimbiso te papa na olimbise te naza clair nga na problème na yo te nga na problème na yo te nga na problème te yo sambela nzambe senga bolimbisa mabe oyo nyonso yosala bato na mokili osala Jolie nzambe alimbisa yo mpe Jolie molimo nefanda na kimia yozala mpe po biso bandeko nde tomonake te ni na nzela ni na veni mpe abimaka te abimaka mpo yo nde motosalema yawe pasi toninga nkolo pasi na motema soki yo te yawe nani mosusu nataleli kaka yo nafandi ngai moko na suka ya mboka loboko na litama molili eyeye nakimela wapi nakomi kobanga yawe nakomi kobanga ye